frère Mike a eu une jolicia, il va accepter là une loko anaki. Pour lui ça leki na yé, il va combattre le bal ya frère Mike na jolicia. Il fait que le mot premier les qui monte ma bébé, les qui jalousie, monte ma bébé n'a pas ça à ça la moitié n'a pas décollé. Il fait que le mot abimarana Mike Kalambai. Oh, atika le mot Mike Kalambai. Azami na posa Mike Kalambai ndai. Ye il fait que le mot tambour la bien. Divorcé deux fois. Mi bala na ndi bagala balinda kila koma be. Yango ça le bon moi tema ma bébé. Même pasteur na bango yebi pasteur na bango yebi ke mutu oyo Mike Kalambai tanga ke n'est pas pasteur na bango a présenté qui est Penyel moi si oba memara pas pasteur na bango za ki jolicia il fait tout le monde za muté mama betika ko finga loko tuma mundo bien si frère Mike Kalambai abala Penyel la comment va problème belé buto ko ba cause el campeza ka ni il fait kalo mon natie botalelanga Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Congo température d'orchestre Bolokoko, bonjour et bonsoir, ça dépend à ROYO. Bozaro Landabiso, en direct de Congo température, ça dépend à Baboni Nabiso, Bebalingara d'orchestre Bolokoko, Bebalingara maman Rosette la fleur d'Ambu. Bah vraiment, oh bah s'abonner pour Nabiso, en tout cas, merci beaucoup. Bon, continuez toujours à s'abonner. Tolingara Bilo, vraiment, Mingi, abonnez-vous massivement à notre site. Merci à Champion Wadon depuis La Rochelle et pourquoi pas Maman Charlie Kunga, merci à Maman Florence Neki na Mosi Nzambe, il y a Papi Neki na porté mon nom de Dieu à Richie Kapinda R9 depuis Paris et puis merci à Wallance Makengele, Wallance Makengele depuis Paris, merci à mon président Dom na Lille, Wana Balobi, merci aussi à Soumani Moussi Moukoulou Lule, merci à Yannick Katamara, en tout cas Pelle de Salinga Bia Benganga Lissou Léon, on se l'appelle. Merci beaucoup Yannick et voilà l'actualité nous oblige. Banderonanga Boebinga. Na sala msa na bien na linga toujours que c'est possible dans le monde entier ba ebotala nga bana poto na boya ki na ko côté dossier à frère Mike na mwasi na ye parce que l'autre dernièrement na kotara yango na yambara se mo église de bendela ngo ambilinga na boya ko côté mais une fille a venu na bango oh ba vandi na lingwa le sika wapi ba kola frère Mike Yvette Kalombo ba jolissé tout a benginga le bino d'orchestre na mambolo ba na tout ni mambolo mampuno ba bino omoni Yvette azoya ko sa ba tout trop mambe belé le baki avia ofinga mamulo ya ko baki ye Mike Penyes ke ye bimarana Mike tout mambe belé alobi avant la vérité o ya ko ba vérité biso na bino to ebité en tout cas tout ko découvrir ngana bino na émission merci à Musée derrière la caméra et fongo la caméra na pesa ndoko nanga ya moi si mbote Nancy bonjour donc Kasibolo Koko moi si mbinga moi si kitoko bonne santé. Santé pépé, santé bien ma casse na ngolo nzambe. Nancy na mbio le loka ne mo le ba ki ozana vérité oyo lingo le bana makambu ya frère Mike Kalambai na mwasi na ye to yebi vérité yango ezani no bandono na kisa liboso yo zanani et pas frère Mike Kalambai to et pas ya Penyel to pas Yvette Kalombo. Bon nga et pas Yvette Kalombo na za bon Yvette Kalombo aza moi na vini nga avant na vini ya ba frère Mike te mais na za ki ko ya pas copine na nga mo le pangu na bango ikangama na ba frère Mike Kalambai abandon ya wana presque chaque jour na bando wana mingi de na bi pena moi ba kati ebele sikoyo vérité oyo elibiso awa na linga benato ke malembe parce que ba tu ba comprendre biso nyonyo to luka ko to loba vérité oyo yé nango parce que internet est dans le monde entier tout le monde dans le monde yo ba tout ba zotala yo vérité oyo elibiso awa ne tu mkola lelo na Congo température eza vérité ni bon mais ça na la vérité faut le papier la vérité pour battre mingi internet va la vérité voilà on comprend donc il y a les cambrolo la vérité mais et belé bazar na bon finga et belé bazar pas linga la bon mingi lokuta tellement biso ce que to mais ça na vérité on peut to linga ko la vérité et là on a na loba premièrement on a na loba il cambu Yvette Kalombo azana tema mabe makasi na ebi ga Hollande mission pour Congo température et la minda mara partout Yvette Kalombo tema mabe ozangi kindoki te mama pembe sala eloko te on comprend ba pembe soto rolo ba pembe to mona lokwa ba mida ba ba la 3 fois ba 4 Yvette Kalombo pembe neze ya kimutema mabe neze ya ki jalousie kimutema mabe na pesa asala ngotina bande ko na ye Léon na ebisa ba duke Yvette Kalombo abimarana Mike Kalambai
atikala kobimana mai kalamba te azali na posa mai kalamba ya linga mais mai kalamba pe zela na nuro bamba to ke malembe Yvette Kalomba tika kobimana mai kalamba te batika pe kozana mai kalamba te jamais photo mona circular na net wana photo wana ezaka bazali ki na église tu vois bazali na église Yvette Kalomba aza mwasi ya mai kalamba te Yvette Kalombo ndenge aza mwasi mai kalamba te oyo biso toyebi oyo tobanda komona na vie na biso ezalaki Jolicia simple leki na ye ya mwasi Jolicia wapi il faut expliquer à Batou parce que moi je ne veux pas avoir de problème na Batou Moussou Jolicia c'est une fille sur l'Arabie na boy baranki na ye to pesa na bambote na biso ça va il faut expliquer Batou Jolicia wapi Jolicia wa leki ya Yvette Kalombo babotamini papa moko botemne maman moko te botemne papa moko aza pe chroniqueuse nde moko ya na ye ya vraiment ka yeli na Jolicia Yvette asepela ene loko ana te bundisa leki na ye voilà combattre libala ya frère Mike na Jolicia oyo ke sala ke wana ezalaki to ke malembe ye muta combattre bo esquiver na doka te été ye muta combattre libala ya Jolicia na frère Mike libala Jolicia on ebandaka avant Peniel ou bien après Peniel avant Peniel est après tant Yvette a eu au sein de qui devient avec le terme avec à combattre libala muninga ou ça ka frère Mike qui combat après Peniel donc comment le so peut total bien si frère Mike kwa lamba abala Peniel comment va problème belé buto ko ba cause elle campeza ka Yvette Kalombo on comprend même pasteur na bango yebi pasteur na bango yebi ke mutu oyo Mike Kalamba tant que n'est pas pasteur na bango a présenté qui Peniel moi si on ba memara pas pasteur na bango ezaki Jolicia Yvette Kalombo ndaza te mama betika ko finga loko tuma muloko mama tika azokota makambo alo kanzano ki yende te yaze loko te yenda zana mangwe ye atika ko moi si frère Mike te yena frère Mike batika ko bima te jamais batika lo bima te atika lo za moi sinete oh de alingi ndi balinga mais si ba te po de la leki ne ya makambo total rapeto ngo sali kamto ngo combattre do tala bi wana leki na o wana za leki ne tabota la ba mascara na bazana te Yvette Kalombo te Yvette alingaka ne Jolicia te alingaka ye te moi si ya frère Mike Kalamba obiso toyebi enga mpe na bandoko yana na omonda mpena lisolo ebetama mpena na osanti mpena bongo ezalaki Jolicia Peniel mama tika komonisa Yvette Kalombo Yvette Kalombo aza eloko te yo nde oyaki kobotela mobala bata Jolicia moni ngani kambo eza nde bongo tellement Yvette aza nde motema mabe makasi ofinga mambulo mpe matama yo na matama te bambaye baba association de matama ngasi oluki nga bokanisa nga bozonga te noki mala ambassade na bimikolo ka ambassade po bango balinga vérité te vérité na ngai bikoma makambo ebele koma makambo ebele baofinga baoloba mais nga lokwasi nalobi na nga vérité je m'en fous eza nde bongo Yvette Kalombo na Mike Kalamba égal 0 kapena 0 wana ya tonton bongo adefendre ndeni basekra Mike Kalamba ya vie ya Mike Kalamba Yvette ayebaka yango ndenge nini bon wana nde pena ko yeba vie ya Mike Kalamba aloba nika bibebela tika loba muto ko expliquer bena makambo ya kati mingi ya Mike Kalamba oya yebi oya vivana Mike Kalamba eza Jolicia Yvette Kalombo wana MSO eza ebika ndeza MSO ki lisolo bali yeba mais tema ko ko liboso ya memo liboso ali bato amoni ko kwa yebe na ebikati elote moi mulo betika ko se tromper na wana ko no loba oza petit na ya chambre tina rien mukolo mobile eza Jolicia nde ozo confirmer que mukolo mobile eza Jolicia na confirmer qui ne bazalaka to bakabwana bon wana nde na ebito ndika bakabwana parce que dès Yvette combattre les kineti même ça de libala ba continue nde poso bazala nga bazalaka tilelo nga bala Peniel te loko nzambe ka libala pesa ki na ya Peniel te suki wa nzambe ndeka to sambela nzamba zongisaka mobali Peniel ka nani Jolicia bazonga ba kana frère Mike batrase nzela na ba malema bazala ni pe moi malamu oh mama mambozolo est-ce que vous avez des kilos même bato ba ndabis bo kama mambozolo ba Skonde na loba boy et kilo pa ba oba yebi vérité te mais yemo Jolicia place ça Yvette Kalombo place ça ba aye vérité au moins so ya mission ndeni mitema na bango ebeta ba yebi kati mitema na bango okoko sabatu mais conscience non mon okoko sonde na bika vérité mukile linga vérité te mais nga lobika vérité et après frère Mike on va banda ko yepa Jolicia ne bino boyeba ka bonda pe ko mun frère Mike ba yepa Jolicia ba zui moi sini kandeza la ba bimi na bon bon Nzambe siko Yvette Kalombo ndaza mutema mabe mama wa mutema a combattre qui est par rapport à Nina Nini pour ça que Mike Kalamba ya boya Jolicia ngo ya webi mutu so ko ya ba mobali ayolo ba makambo
Atandika wana zani fiaka wana zani mutuka ya boya quartier to ay mon lekinzela et ça te mais sko zo sko leki no mon propre tu ya no mon propre yo lo ba propre le bika confirmant ba mo ay bika wana zani de connaître ya solo akuma ba réserve na ba mission tape isika non ngala tsa likolo eza ngobo wana pena ngalo eza solo bo ya zani de konaye boye na boye omontike amona ke wana eza vérité sani aotika par rapport ke na mutu mususu ka boye yo lo bango anti mate oui ya mona ki Yvette kalo mondinga obita Yvette kalo monda mutama be moni ndete mona ya za pembe iba kundo ya moni basa pembe ne fin du monde mama Denise pour ma présidence na za pembe mama Oliva pembe taza chocolat ana teint clair moi bien o senka ba ko ya za pembe za so ndenge ni so ndeni ya mona ka yendi ya chance ekipaka te eza mona mutana chance na ye mutu na mutu azana étoile na ye eloko nzambe so nzambe da eloko aniza tel atoyo bulisango esima te temezaka ya ye ezaka ya thème que il doit yo souhaiter na veza que frère Mike na joli si abazonga na babala parce que bon on a couple en ezali ndeni formidable oh formidable ezali kitoko nalinga joli sa makasi depuis ya bondo ya kuna no moni nalinga ki makasi avec ndeni c'est une fille solara bien ata so moni ka boyo mona ka ala bagasi mo ka lokwa mu peka do kasi mo ko muti bon moi bien alobaka na ye te azalaka ne bien nzambe asungi azuma mobali na ye ole moto alibanda kombata ye meka ndeko na omo yango mona ye mo bakindeko ya butata ya nini ezalaka pena ndenge ebetaka pena te bakolaka ndeni eske bakolaka na bolingo depuis banda kokola balinganaka bango mibale kaya moto mosusu aolakisa bolingo mpona amoni étoile no ntango ebrile abalukeli yo ti ezaka bongo ti yango nde bakenda nango bongo bamulope matama wabilobele parce que conseil ne robeza na Yvette atika mama frère Mike Alamba akanga mnoka fanda kimia atika kuti copine mo kuta lobaka ngote ebongo akwaza ki copine mo ka lobaka ngote yusko yo za ki copine to ze loko te mais ofinga batu tela kuti na ito télévision mo frère na nini papa biso Caleb ko abitika kombo na etika abika koti si poto moko tiba kuma bakari mokonzi tiba kuma nani fait kalombo za mutama be sika no kama batu asa msana ina ndingi na atika makamba batu ye mo ka divorcer des fois na beta lisolo des fois fasa mbela divorcer des fois ko ninga zana consent ayebiti yaka cha okelo kwa mida rien sika makamba batu nikolo ngakabu vérité toke kana vérité ya a divorcer des fois mokile linga na vérité te so lobi vérité mokile mona mabe kwa nya lobi vérité mokile linga ka batu bakosa ba sosko de misana vérité on peut koloba vérité atika mambo aneza yete pardon voilà bandeko bolandi biso naboyi trop kotia commenter parce que je connais rien à dossier yo yende na makamunda yene ro mama na ye vraiment bino mo bolandi alobi vérité c'est qui aloba naboyi ko compte ba dossier a peigner la linga ki soute ko mener na ba dossier wana vu makambo on est le bama boyo ki yende alobi abi aiza o bango ba mona série bazokola ke Mike Alambai moi si na yezala ka jotifia mais ils veulent tellement combattre les qui n'est tina sous que ça que Mike a boya joli ça donc na ba kanda wani na moni que ça que Mike ke ba la peigner donc Mike alingara peigner te en plus que joli ça on peut na Yvette on ba yo kana penal sous bien temps oh ayo kana sous bien ba mbone ça et ya yo kana mutabo ya kuma papa ba yo kuma nda kunelo kwa mutabo nga koka bonga ne na sepelani te Yvette kalu utandele ki on mona lo ba ne ma vérité agate so te vérité to ba do bata makato bimi so lobi no yesus donc la vérité moi c'est belo bon biso parce que ndam tout ça la séance la saison au première saison deuxième ezali so lobi maman bi ka weza internet o bonga boy kay ba linga ne vérité te nga pene kana vérité non te kana vérité la diva FM madame Ibuchi kata voilà maman tolandi yo batu balandi yo pe bayoki yo sikoyo tobanda komona ba vidéo joli ça ça na peigner azokende ko assister bango na bango peigner azozala wana siko na ba vidéo tout je ça ndo sala wana kaki bombanda kana peigner donc kas boloko ko na biso joli ça moi soana na bi mutema nzamba sana yo asala ete so be mitema oyo epezaka lokwa ya biso na ebite
afimo amutema munene en tout cas vraiment félicitations jolie ça maman o mona tike telaka ba vidéo ya penel ndeti vidéo o ya penel bazala na jolie sia na mwana bakendaka piscine tela penel je sais que tout tanda ko répondre bien ya lo ba neti azani ka maman téléphone mais mbanda na ye o ka boto yo c'est penel on a ressentir ce qu'on penel ba no sentir on a mona loko la jolie sia le ka mbanda na ye o ke mbanda ni mo de jolie sia oh moni anda o mona o bongo mais o ke mbanda ni mo ko jolie sia tant on lo mona poser na l'aise parce qu'il n'est pas le ba faire tu vois bandane moza qui joue je dis ça dans un film moro nane ndinga zana bako ile pe bandana ndaka vaine oh lubanite ya omoni pe muzamba osunga kae so pe ile fois maka ndenge pe ba na umu so kaza ya ozongileka so kaza ya tati de sou sufia kano makasi parce que ça moi mala ala mutema ya kusipote pe ya kubomba mama binaza kalukwa joue il fait comme la matama obina bila ozo se paniquer mono obi mutu yali nga frère Mike makasi alingaki makasi omuti na TV bobinga mo sa frère Mike la mai danzimi Jassim au ligne penako quand le banika je t'aime otala esimba te ya etola muté joli ça motema motema na habité so agenda bana o soka batamboli mo kwati ulela na chambre wani na yebite maza motema ndeti ngana sina okokate ennemi a santa na okokata motema libala liza ya mama komitumisa te moni ezaki ya penyel te ndeko na ndoki wala ndimta sai makambo ebino me tema nzamba zanzamba da bebi te ko ta penyel tena ko moto aleka chamu muna ninga aleka na internet to apesa conseil te yele kaka ba ndio finga penyel ba ndiko demba ngai oloba makambo boy mwana ba mwa tembola bien joli yimo penyel na tembola bien te ye Yvette Kalumba tembola bien divorcé deux fois mibala na ndi bazala ba lakila ko mabe yango salo bongo te mama be de ma répète ne pas na moura o ko ba moura te o kangamka na mamu lupu ngape yo na yi. Voilà, merci beaucoup Nancy, to komi na biso na suka. Merci mingo le bezet na boy trop côté commentaire, je ne veux pas vraiment kokota na makambo na lingi na ko samene te merci. Si vous conseil pesa na jolissesse son puis conseil no pesa na akita mutema lika msweze yo ya ta sata na bulisi yo tola mutanga okubila mutanga ngwa zati na metanga formula ga ya so abiwana ya yoya so abiwana ya bolokoko so abiwana ya nansi so abiwana ya jose aza mutema munene me ayeba akanisa te mutu akosalo ka mabe mutalibanda ndeko no moko pa kokuko salo mabe yango to omona ngwe pa Yvette Kalumba les années mayele zane lisu na lisu Voilà, merci beaucoup Nancy, merci Nabatutu. Oh, bozui ton Rolanda Bisso, merci na maman Rosette Lefler Dambou, champion Wadol, maman Charlie Kunga, merci à Walance Makengele, Rishi Kapinda, ya Papine qui n'a porté mon nez de Dieu. Merci aussi à Fanny Boto depuis Brazzaville, merci à Assoumani Moussi, Moukoulou Delil, merci à mon président Dom Nalil, merci à champion Wadol, aïe Nazol la champion Wadol, merci Nayo Charlie Kunga, merci Nabino tout vos qui branché bon en direct à Congo Température. Bon continuez toujours pour s'abonner à vos nouvelles informations. Ndenge Sengeli, merci à Mousé derrière la caméra. Tokutani bongo à la prochaine. Bye. Mon natie, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu.